bozaka na président ya ba pasteur. Makamba ba pasteur il faut pas traiter on a l'état te bo traiter entre les pasteurs bozana représentant na bino ba pasteur. Alors ba association so bo sala kana ba président ba pasteur beaucoup mo boka na ba mbwakela. Oh ala l'école pastorale ngana la taka pourquoi? Mais document vous avez vrai. Les vrai. Mais l'état est bien monté ngazo sala. Ngazo sala. Mais ça pasteur moko na mbota zolanda. Avec moko na ko changer sente. Alinga ko mingi. Na linga ko mi wa mutunanga. Ouais. Toko bando swana te. Ouais. Na pe ko ndima pe bato ba finga yote, bato ba loba mabe contre yote. Très bien. Tout ça bandeko, on est ensemble. Très bien. Avec tout le monde les gars qui est tout ça. Je suis parti et fondateur Bisonyo so ngana yo. Très bien. Toi fondateur au conseil. S'il y a des problèmes, qu'on se parle en tant que des hommes. Très bien. Total na miso, to sololi. Ou asaï mabe. Très bien. Toko kendaka na ba justice. Déjà ils ont sonné mal que non pasteur Moukouna fundi pasteur Denis pasteur. On a fondé Denis il fallait qu'il ne confonde pas na président ba pasteur. A fondé dans l'état Très bien. A fondé dans l'état mais ceux qui comme ça tout temps on a pas pasteur mais Denis faut que fondé dans l'état. Denis c'est un pasteur na mboka aussi. Pourquoi ma Denis faut fondé quelqu'un dans l'état? On lui fondé dans un accord pastoral. Pourquoi vous fondez dans l'état? Denis ça sera pasteur mais Denis c'est un pasteur na mboka. Donc bref, c'est un serviteur de Dieu. Comme le dossier est en cours. Est-ce que Togo comme à niveau pasteur abomi pe pasteur? Togo comme à niveau? Oui, niveau toi na ngosiko Togo comme. Togo comme parce que na moni dodo avec na poison, ngamo pe ban poison na ça une année na fait du sud beau frère. Na kenana de Gonayo tout ça une année na fait du sud. Donc il y a la vraiment entre biso niveau Togo qui desiko, on peut se tuer. Et comme il penda mutabomi mutu penda mutuba. Avant di pekimia. Avant di pekimia. Keye mutaboma ka itachaka poison mutatinda ba. Oui. Boti comme biloko ko lancer bato ba quelqu'un qui est responsable na yebi webi ke avant dans ko lancer ville de recherche mais ba yo lukanga na ndako nanga. Avis de recherche za mutu aza na place fixe té. Boti avis de recherche parce que webi boko so pas mais mutu quoi de voilà, un avis de recherche pourquoi? Denis c'est quelqu'un qui boit pas sa vanda, c'est un responsable, il est le pasteur de ces pays. Moi c'est papi Mboma moi c'est ma bé. Ah. Yaya moi c'est ma bé. Ah oui. OK. Akenda liboso ya Nzamba ba pour les meilleurs et pour les pires. Devise. Les pires wana zake non, tant on dit mango so mobali andoki bomba. Boso mobali azanganga. So mobali anganga bomba, so mobali apede bomba ye. On dit mais les pires. Na les pires. Oui, na les pires wana nyoso eza bongo. Il faut bomba nyoso les meilleurs les pires yango wana. So mobali alala kana mbetu talala na sambetu bomba parce que tango a fiancé bozo yeba na makam nyoso. Donc mobali. Est-ce que mobali oyo alingi mwana mobali ya liboso na visa papi Mboma? Poto bambi libanga. Teto ke non pe bon. Mobali oyo publié wana mobali ya batu. Yo kasi moi sina otike lo place. Donc okimi libano pour que nous soit libala muninga. Ya muninga atika ata na nyongo te. Lelo o sambusio tata mwana oti. Toza lokolo te na mbonda te ba video etika lilobe eza na retomber likolo mwana. Oh moi si mabe. Il fallait kabawane kana scandale. Ah oui, ndeko na ngai soirée eza moko na kati ya mboka ya France bondimela ngai pona ko célébrer journée de la femme à bonté association Fapemet basaleli bino mobange na soirée oyo kozala bongo le 18 mars 2023 na kati ya mboka ya France précisément na kati ya ville ya Arquet à la maison de la Bièvre numéro 66 Riel de la division L'air clair numéro 94 110 Oza Mobimba otuninga droit d'entrée eza combien na 25 € ya pamba avec un plan bandeko na ngai nano ezala te pona ko réserver ba place benga biso na ba numéro oyo okozala mobimba ekei oui. Check, c'est 10 cap la merveille et PIB de oro. Bon en beaucoup à soutenir Fondation Avien Abisso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Avoir assuré l'obsèque, avoir assuré l'habitation en Europe. Pas dit la cause qu'ils ont assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Tala, yo yeli susu, non, les sales ici assurance. Yo olingi, on s'assurer, yoko, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali.
mutuelle de santé ezali assurance auto ezali na misusu oyo koluka nyonso ezali na lisalisi assurance. Ozomona na kati ya fondation lisalisi epai ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTL le papa de Gims na bato bazoloba ke Congo fo ezala bien eza na bato bazosala mpe ke Congo ezala bien voilà vie na so na emameya fondation lisalisi mpona bana ya Congo emameya fondation lisalisi ici alongisa biso ba santé ici alongisa biso ba makambo ebele mais yambalo balobi assurance complet olingo assurer voiture na yo ndako na yo mutuelle de santé mpe ezali wana balobi bana Afrique bana Europe bana Amérique bana Asie bana Océanie bana mokili mobimba makambo tolukaka eza kaka pa ya fondation Emameya fondation lisalisi ya Emameya balobi partout dans le monde tala moto oyo asira ba santé na biso. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour amis fidèles internautes, vous qui aimez cette émission, bienvenue sur nos antennes 3W. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention et quant à moi, je vous demanderai une attention particulière partout là où vous êtes. Vous allez vraiment décider dans cette émission avec bien sûr votre Mike Lokamba, l'archevêque de la presse congolaise. Mais comme vous le savez, cette émission était toujours conçue par vous, une émission qui vous ressemble en même temps, émission où et puis ça rabino divergence il y a actualité les lots quand même dans cette émission tu es un binan et puis vraiment ni sujet ils a ébélé à la toile où vraiment ils ont sa communauté africaine ils ont sa communauté congolaise. Aujourd'hui, comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous avons réussi pour vous parce que 6 jours je me trompe pas. Bosengaki azonga na plateau na biso après ba makambo le kaka to yambaka déjà ici les kaki. Il s'agit bien de du général Etumba. C'est qui général Etumba? Maniké de John Oto yambie lelo dans cette émission de l'Africa Elengi TV to solo lelo tout sauf rien. Tous les coups sont permis. Très bien. Je dis merci à toutes ces personnes qui nous suivent déjà en ce net moment. Là, je vois des Patient Ilolo Mutukambongo, Gankar et Ambongo. Je vous salue, Patient Ilolo. Et pourquoi pas, dans les millionnaires congolais, il s'appelle Yannick Kinia, l'homme fort Rombox. Kotazali topisi bambote. Voilà. Ah, Kinia, bah ça le rappelle là. Kinia, déjà on a ça le rappelle. Donc quatre télé koto. OK. Très bien. Bonjour Maniké. Bonjour 3 fois archevêque. Oui. Bonjour youtubeur, youtubeuse nyonso, nyonso bazwaka vraiment
bapesaka biso temps na bango mpona otala biso avant de commencer na osenga nzambe merci mpona souffle de vie oyo azobatela biso renouveler grâce na ye na bomoi na biso en tout cas merci éternel des armées au nom de Jésus Christ ozo renouveler biso grâce parce que sans l'œuvre de la croix tonga tozala boité. Je salue mon pasteur Alphonse Kayenga et Radio Message Vie. En tout cas merci na enseignement na bino papa de la foi na équipe nyonso ya Radio Message Vie. Goretti Louvoiso toujours ensemble. Ah, papa de la foi. Pasteur de la foi. Radio Message Vie Sozo Landango. Ate série ya enseignement na ebisio pena ezo fungola. Ezo tala te o mona ke no ozana ba propre binemika bato yo fanda na ba. Donc merci vraiment na ba enseignement na bino ezo salanga bien pasteur Herbie, pasteur Blanchard, Charles de Feu équipe moma na spéci bino mbote et puis na pesi Yannick ni ya bambote et Rombox chez Jonga babi Jonga 3 babi boîte na pesi fungwami en tout cas le 19 tozaki wana na concert na JDT Mulopwe et puis Wenge El Paris Santiago Pichu Santiago abimisi au moins makambo nezo le kana toile. OK. Nazo senga na bato bo télécharger nzembo oyo tailleur ya bolingo. Tailleur ya bolingo. Soko moni bolingo etoboki zwaka tonga na singa tonga. OK. Po fuite kotate, mon pépé kotate. Eza album anan. Eza album ya Wenge El Paris. Très bien. Donc Pitou Santiago abimisi nzembo eza tailleur ya bolingo bo télécharger. Et puis rendez-vous na biso eza les 4 to bandi téléchargement na biso ya Tozo balancer, balancer, balancer yo yo. Tozo balancer, balancer, balancer yo yo. Loketo, Manique, Dejonel, Loketo. Donc toza wana les 4 princes babia. Les 4 déjà oyo ezobima balancer avec l'artiste Prince Babia. Donc en tout cas Kota promotion isalande nini? Tolo bate bomona okandengeza bino bozawana singa banana bataokelela Afrique Elengi TV chaîne ya makasi bana biso to akotoyo to akana Africa Elengi TV tozana fimbu na fimbu tozana Manique de John Tokos officiel na batu nyonso basintia kapage batu tout tozana ba malika batu tout quand ça zani mwana batu nyonso sona bali ko tanga batu musu ba oloba ote bote tozana babi aigle de Kawele lito aigle de Kawele. En tout cas, na pesi mbote na Likunzi protège les notables de Bandal Boubou Yondela. Soko meki Boubou la. Vers Likunzi. Likunzi to PCP Bambote. Bambote ebele. Merci vraiment nengo invité. Très bien. Voilà, avant on a kota na vif ya maso. Mami Mayola, babi Marie Mayola wana na moi babilo ko na baki yango yo. Oh archevêque alat na mo ba diamant ba père ya les oreilles. Mayola bois kela ngango. Ezanga bien. Na Lambert de Paris wana. Bois kela des jeunes, bois kela des jeunes et ça la bien. Ezanga bien makasi. Ça pena bien makasi. Les oreilles ba photo. Très bien. Alors des jeunes avant to kota na vif ya maso na biso. Remarque moko bato basale mikolo. Babi teinture zongi normal, t'es impeccable. Secret communine. Te omoni ozozo belo joana nazo zwango makasi omoni lokamba so batali kala nanga ya bien makasi présent nanga de sala ki sonde siko tozo ngaka système akala po nga so bati kala nanga na bien il y a deux fois la photo ya kala nanga do ya bien mais batu mususu bati kala na bango olali yango ela kisaka que non c'est le passé nde sala ka qui fait le présent oui présent et ça la futur. Très bien. Nathalie Kakangabi non les capines Afrique Elengi TV. Donc ça ka archevêque soni ba finga ka kaka. Et makamonto misa na ngope. Boss na sola ta kitoko. Neni ngabuto balancer kaka. Tozo balancer système balance tozo balancer. Tozo balancer li comme na mututé. Yo inangai kanela ngai sala ba complot nzamba zana obati na tozo balancer. So na problème na oya na lobango na sala émission na Chadra Kakangai azalati na lobango awa to na société so na malade oui ordonnance yaka awa so na hôpital ba namba mo ba yaka ba biki no boss eza Mike Kamba donc awa to na Afrique Elengi TV eza société oui j'ai un contrat on a lingolo ba tante j'ai un contrat ici contrat nanga eza na maladie contrat nanga ezali na classe ya bana contrat nanga eza son temps na soki problème a assister nga comme mon boss parce que j'ai un contrat ya monde au monde na linga sana ba tout contrat mais Afrique Elengi TV j'ai un contrat eza vraiment donc na à bon terme. Très bien. Voilà, ça se passe très bien. Afrique Elengi TV non nga tant na soki problème
Non, ça une émission. Au foot, il y a $30. D'abord, on a une question. Mais là, on a un problème. Est-ce que Jonathan Kadimazo a un problème? Ah, au moins, on est à Koufaki. Est-ce que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Très bien. Donc, si vous avez un bon ébélité, parce que moi j'ai un contrat ici. Afrique va na matanga, na maladie, na nyonso. On a eu problème à la commune au monde. Atindi batuye mo boss a kitakaye. Ayaki na makala pena prof. Atele ma pena na mulongo wana zwa mo. Wani mateke ngana na makala. Oh ayaki makala aye pena na ngamo kutu na ngamo na bike na bike oyate. Oui. Mais aye pena à koti pena na salle de visite na kamwa. Et là il se pèse singa boss zonga na yo. Ozamuta marambo ebele zonga na yo okilanga na mawa na okilo mapona tali mulongo etele makana porte wana non okangi motema ende doit tiokoma non komoni e wana penza bolingo to lingana ka ya solo voilà. Très bien, merci beaucoup pour na témoignage à Kitoko. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants des salaka bien. Alors déjà, on peut se déjà pour la lito matraquer place wana, batwa la vraiment sérieux et puis concentré. Ouais. Il y a single, il y a Prince Babia, les 4 mars, je crois. Les 4 mars déjà. Les 4 mars, ils sont dans la plateforme et à téléchargement. Ouais. Alors pour le moment, l'artiste a évolué comment? Pour le moment, donc positif. Vraiment concentré, à Vandi Penza moral à la bien vraiment. Boyebika soki ozobwa kiloko il faut ko zongana na makolo nzambe ko sala ba prière ba repentance makambo to passer na ba problème ebele ozomona donc aza vraiment na camouflage. Voilà. Est-ce que ça a un producteur jusqu'à aujourd'hui? Prends ça na producteur. Azobimisa élément avec un producteur. Azobimisango donc on a ba propre na ba propre frère naie azobimisango vraiment na ba propre fort naie mais on sait qu'avec l'aide de Dieu producteur Aoya Gauthier Mascotte l'ingénieur de banque l'homme idéal ya on a na Gauthier moment yango to on a besoin na yo fait Gauthier Mascotte il faut s'impliquer Gauthier le boko na patte on a besoin na bino botia maboko na patte on a besoin na bino de sikoyo voilà. Très bien, le message est bien passé. Alors parlons à présent Yannick Kinia Rombox le boko na patte po mutu penza a tokoyi ko bomba te mutu o penza azo donc penza a tie pena le boko ata donc ata mutu o peso mukie ezake belé soza nango besoin. Oui. Babi aigle de Kawele lito. Donc ye penza na ba conseil na ba nini. Donc ye pena mutu ba na presse boaka eloko na po bat bazolo bato. Voilà. Donc na singe merci mingi aigle de Kawele. Voilà. Aigle de Kawele. Voilà aigle de Kawele. Na pesi pe sous les kauka bambote. Voilà, sur les kauka apostolé non? Apostolé hein. Bonne chance pour na sous les kauka. Alors, tout sur le nom dossier à Fiston Saïsaï Mafinga. Là où zomona makambo ezoli kana ba réseaux sociaux. Lecture nini take maman ngazo sexanga est-ce que ça comment ezo sexanga neni parce que na temps oyo na temps oyo so nazaki vero na oseka oyebi na oseka po oseka mais oui na fortune na mobali na nga mes enfants ont contribué moi na mukia bando sa publicité na 5 ans on se comprend très bien. Moi na bimisa ba énergie pour mbongo e bakisama na compte na bango sikoyo pour mobali azwi 20e ya vero azwa ata mokili mobimba fanda wana koningana te mama koningana kutu te libala omoni eloko yango ba mama mabala NKLX na pesi non NKLX ba mbote biloko yaki bo somba babi wana eza ba original ba mama ya mabala ba femme légitime yango na lingaka basi o ba vanda avec intelligence na libala. Très bien. Mobali ya fidèle azalaka te parce que mo infidèle et sala mundele mutasalango. C'est en français. Mobali fidèle azalate pour mobali fidèle azalate to la mobali sama pona mwasi nyonso. To la mobali. Oui, nous sommes des bantous, to mikosate. To lo nanga pe besala pona. Mais oui pona mwasi nyonso, mais mabele ya mobali poitrine na mwasi et sala pona mobali parce que poitrine emelisa bana. Ok. Ekotaka na munoko ya bana. Nani miliki ya mama nde pesaka mwana mayele. Yango oui, mobali na yo ya ndako oyo honoré yo. Poitrine na yo eza pona ye parce que poitrine wana ezosala makambo ebele. Yango nde pesaka bana mayele. Poitrine ya mwasi eza pona mobali. Pona mobali unique. Mobali amelisa mwana te. Mobali amelisa mwana te. Mais mobali ye oyi opesa. Mobali opesa nini mtolo na ye pa mwasi na solali. Mais yo mwasi poitrine na yo eza pona mobali na yo.
ya mobali amelisa mwana te. Bien dit. Mobali amelisa mwana te mais poitrine na mwasi ebimisaka miliki oyo ezo emelisi bana nyonso ya famille bana wana il faut bazala intelligent bana wana bazala ba délinquant. Maniki ozoti na mibali na infidélité te. Ya infidélité so mundele aza so mundele kutaza infidèle. Na mwana ki malika manya oyebi mobali moko aza fidèle lokuta mobali ya fidèle azate parce que yoka so mobali ya fidèle te bazate Bible bito osumuka yoka Bible bito osumuka na pensée na parole na acte na pese exemple yoka ngai te poser nga question c'est na sa réponse nanga tozo sumuka na pensée na parole na acte na misu ya nzambe soki mwasi aleki ka kolulobi mwasi okitoko c'est l'infidélité mais kolula ya malamu na kolula na ndenge ya mabe. C'est l'infidélité devant Dieu, c'est l'infidélité, c'est infidélité. Ah, yozo ba l'infidélité na sens wana. Mobali nini alula kate. Ola bana ke mobali fidèle ate mobali nyoso alula ka mais moi si soka lingo mobali neminga bona mobali nyoso balati robe. Et ça manka pas moi si. Yango na bibo pousser intelligence loin, il faut pousser. Yango zo ba balaxer sans atala musapi. Na bato ba mayele ba comprendre mamna lobi. Omoni moi si so alingi mobali na ye. Alula asuste. Alula ate. OK. Mwasi so akufeli mobali akufeli mwasi mutu oyo alongolaka mokuya liboso eza mobali poka ata mwasi naza na cercueil aola na mwasi mususu mais mwasi afandaka ba 5 ans ba 10 ans alali pena mobali ta okanisaka mobali ça dépend peu ya basi yango te ezakaka bongo mwasi a supporter recherche parce que mwasi punition na biso ezali tokobando supporter pasi ya kobota so ba pesa mobali ya kufa biso na basakata na kisi moko la maman de garçon ya na ngai ayebi batiaka na songa liputa so lingo bota wana na basakata uzuli bango na pasi nyonso so yoka ezoke pa mobali mais mokoba mikaka mobali akufaka moi ça na pona supporter douleur tango soke na mobali pour les meilleurs et pour les pires ça aucun supporter douleur quand ça les pires et ampiaka les pires na kindumba mobali dans les pires yango les pires liboso les infidélité mobali aux infidèles fondi mayango so kutna ndako libala mobala si prendre yo sombi yo apesi nyonso na libota no atiki nyongo teneti vero babali yo na tout est-ce que yo tala makambo ezo le kalibanda okokoma na raison soki sai ya bino azubilo kona bwaki libanda tout à fait bakazela mobali abwaka bilo libanda OK so mobali abwaki bilo libanda te kokende te mobali asali soki présentation so ngaku na omona ngoni ke publicité na nkuku te eza kangalupango siko kangalupango ngo asaka ngo depuis octobre to yeko yeba ngo na 2023 au moins te que mobali no respecta ke yo abimisa ke ngote so ka linga émotion na minga ngabenga na onana ay ngai so verona ke bala mwasi mususu asali yango na nkuku mwasi wana na zuwa po ba memi au Paris abimisi nani siko azoni yo kwa maiza ye parce que yende ayeko zwelo kwa muninga ba vero koyoka batu te babimisa ta mbanda chinoise ata coréen mais était mundele tozomona ba so peza solo nyonso basi sa stock yo sengi ya chinoise yo ningana te yo fanda wana po yo banana sai na pasi respect sai yo pesa atozumi bali 10 na minute po zonga ne longi ozaka na okala te sai linga ko ne longi no ya kala ola mobali azolinga nga vero ya lelo est-ce que linga nga vero ya longi oyo ya pona nini bozozo mayele te obi na regretaka nzambe so nazaka na mayele onde da babi akufa te ola ya mona linga batu na pesaka batu chance basala erreur na sala te ya na banda libala 18 ans ya ofele mais na yebi kofana mobali mais na ba erreur bazola kisa bino lelo ndena kino tika mobali nanga umela te 3 ans OK, vraiment. Et on a commencé à me balayer l'ingénieur. Babia ça camarade nanga ya se compare. Na commencé à comparaison. OK, ya za ki na yeba valeur. Ane ka banda bo yeba valeur nanga. Comment yeba valeur? Comment yeba ngoso ba mibali bazolinga. Je parlais tout avec lui. Tout. C'était un ami, un mari, tout. Avant oboma libala na otale longoza na ngole. Le mobali azolingo po komo kende poto, okomi embeli, azolingo na kitoko. Tala photo na yo ya kala. Oh bake mobali alinga ngate na elongo oyo basi mabala na ote ya bino ebi lo bien basi tu botala ba photo na tala photo na tango sakina mobali na otambo banana bimisa photo siko bimisa ngona cha photo na ya siko cha photo ya komi ambeli est-ce que mobali lo azolanda yo wana osuka na sava monganga mais lelo komo suka na jet de douche voilà est-ce que ngala landa yo na photo ya kala to na photo ya sika na photo ya kala ngala landa lelongi wana ozomona botali je pense que botali ça ya soki problème awa ya viol vero kam tazalaka batnyoso bakimaka
Véro bakosote yaya bakosaote ça c'est alingako koleka bango tout kolingana te nga kutuko tambo tienenge wana o mobali nga balaki o mutango ya pa sona suka kesu makolote na chele mai pene ya otied na chele makolo na nike makolo na chele fuata na suko makolo na panzi makolo na chele eso wao na mopende. Hey. Ba mama mabala ba femme légitime na to pesa mbote na mama ya mboka na biso Denise Nyageru mama. Moi je akonda oyo ya bate ya libala na yo. Bate ya libala na yo. Ayaki ndepo longwa ya remplacer. Ayaki yo longwa po ya remplacer. Yo kanza yako sani ayaki yo longwa yango cha motema moto kokende te. Kokende te. Surtout na kana mobali a respecter yo akosa libala na nkuku ya kobata maso balinga ke fa ba bimisa eboye ya wana kanga lupango libala te mais yo to moni na voile. Alors pour le moment ceux qui ne verront parce que to yebi gazana bana na poto ceux qui saki ko fanda kuna to lobani na tika espace vide ya na kata ndako na ana kisa bilo nini so ba kaleso na izabi ya na zulba tiki vide te akofana bana parce que éducation bana mama mutalandela ne bana ni baba nike avant na poto po bana a surveiller bana na ye atiki vide te poto ngo abando ya to yebi adage le bas c'est lui qui part la chasse perd sa place non ndako ya Véro soki sai linga émotion na mingi fala côté de ndako ya Véro ti lelo za ndako ya Véro bazwela ndako mususu donc ndako ya Véro za respecter Véro za na aya omoni sai olinga kutu kolongola Véro te parce que énergie Véro contribue à makasi na makamba chikon Véro na chance belé moi si oyo abana na mobile na passe comme na mobile likolo mobile wana ni batika moi si parce que tant sous chance et uta pas moi si belle belle ça berera na tant ka moi si na ke ba chite banditi ya ko pauvreté akufi c'est vrai c'est vrai ko ngate tata omoni bango bana tina te ça ya kufa te bana tina mais yo mama papa bana yo ya batela ko fungola porte te en tout cas so za na mato ya yoka. Voilà un conseil pour un fiston ça c'est na mambo tu les cas parce que apparemment oui aux encourager infidélité mibali ceci c'est là mibali que c'est infidélité mibali na so ba to ça ko encourager ngote soki mobali no abandi kolinga basi ya libanda bible lobi sambela parce que libala na répéter le yango sur libala bana ba parents bande ko nzambe kam tapesa biso ba libala ba parents bandeko bana na bandeko nzambe mutape eza biloko ka nzambe mutapesa rango mutamukilité yamba ba mobali atiso alingi yote atosali nini aolingo kati eza biloko mo bapesa ngo gratuit nzambe ka mutapesa ka alors tanga comme ça maboko mo lakisa nzambe moni muto yo pesa nga yeyo il est le seul qui sonde le cœur et le rein des gens et il est vivant ababate akokate nzambe na so vivant la kisa ye nzambe mwana so abandi mobulu o la nzambe yo pesa nga mwana obi mwana bénédiction obi libale za bénédiction bible obi libale ya bénédiction siko libale ekoma malédiction nini o la kisa nzambe Mike manike elo nini epusaka mobali na ndako libala abima libanda ezaka pe mingi ezaka nini ba réalité nini o esala ke mobali souvent ba fandi pendant beaucoup d'années par exemple mobali na bomwana azalaka na galère basi baboyaka yebele azwa temps tanga komi na mbongo akomuluka saka na basi OK azaki rejeté par basi mobali mususu impolitesse à moi si OK moi ça a changé parce que basi pe ba sa mobile comme na mbongo pas changé OK tant mobile comment faire voyager a comment soit ba habitude ya ba mboka o yazo kende tant que pour toi monique non droit de la femme moi ça valoriser mobile oyo ban azabanto akoli na Kishasa alingo skwelo sanita olingate OK alingo skwelo kaleson ta olingate voilà basi mingi so mobile memie pour toi comme ko so habitude ya mindele OK yo il faut kende ka ndenge bozaka na mobile très bien. Bon, excusez-moi, je ne suis pas contre Bassi Apoto, mais mon remarque, moi, c'est soit comme qu'il peut comme impoli. Moi, si soit que poto comme impoli, pour nani, comme facilité, conseil, mobile, moi, ça, ça calcule mobile, moi, ça calcule mobile, so lembi, ok, biso, banen Congo, ata osa fatigué, mobile, soka la mouche, lambele fufu.
bapimela mobali biloko olia te bapimela mobali nzoto te ata beti bon, soka 6 à 5 yo nzoto ata 3h du matin toza ba nenkongo yango moni mobali efanda 3h du matin moi okolambeli ye fufu mobali na yo aza mobali na yo so mwana azolela na buto opese biloko olia oyebi mwana so azolela na buto misali belo opesi mobali aza mwana mobali komaka mwana mobali aza mwana ti nandoko libala mobali ya mwana ya mwasi mobali mutabota kati ila mobali ya mwana très bien mobali ya mwana soki obandi kolanda bacritère kaka omona libala ya pasi parce que eza na bato mosusu pe mobali mosusu okanisa mobali nazokende bien nzoka te mwasi wana oza na bonzambe te mwasi atrike ye surtout mibali oyo bazaka bilialia mibali oyo bazaka bilialia bakenda kolia basalite ya basi baregle basi azolesa bango bakaka alors mobali yango mobali okoza bilialia te zakala omona mobali osala makambo inconsciemment wana aza dominé par un esprit très bien ouais voilà c'est ça c'est les trois choses là donc mobali pe abimaka libanda soki mwasi pe amitiki tenga sina comme na ndako no tia nga parfum te no mananga so la mfuka no sukana nga so bien te no se faire belle te mobali pe abimali libanda do basi wasala makamba pe bazali amitika na ye amitika na yakoma komisinda wa libala lokola ndawa mobali oya amshoseta mwana likola kiti mobali oya mwana zoka mobali azolia mwana leki atiki ba mama bokota déjà mobali no tanga olia bana bakozala te parce que musuni ko koya papa lokoti ta musu parti ya bien linga koyi a lokoti alors na miso bana ko sala ngote ya ba mama baluba o amboka so mobali na olia muta ozati ba ozaka bango mbali très bien et ça batum sous moi sonné za la bango kaka manger à table au moins papa pe musuni pe na linga pe na kota likolo atalibana moya lokota ezate mama okanda wana yele boka mobali a s'énerver mama ko atenda bande kwa mwasi baza wana on se monte non voilà mama boki mobali ya mwana toza ko encourager infidélité te tozo bateke mobali azala infidèle yo muto komisa mobali no fidèle mobali alula ane kaka mais problème ezali yo ndezala ema okangama wana ya ba oningi so na 1000 personnes oningana te yozaka sima te bétonné tant bon malibala te très bien un conseil maintenant à Fiston Saïsaï qui te suit conseil na Fiston Saïsaï il faut ébaquer aux célébrités makamnyo so sala et les canal TV oyeba peke bana bakoli bana no pe baza bana balingi téléphone pour kotsa bango na boulot mwana mota bana Manicole ndekolo masolo nganga ta formé mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage babosani artisan Les cipos c'est une chaque soir avant que tu dors, tu mets ça. Les résistants c'est dans 3 semaines. Les cipos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses oh. La Bessie à Coca-Cola, la Bessie à Cofina, la Bessie. Awa toza yangoyo Mama Nicole Malonga la patrona nzamba ba mama ye solution na solution Mama Nicole Malonga moninga na ngai couple oyo bazokoka ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazokoka ko démarrer te ko swana na ko swana mais Mister Nozo beta c'était beau c'est pas bien na benga ba on internet pesa ga site na bango non wana kutu ko mekate foko benga na numéro oyo ya yemoko Mama Nicole Malonga la patrona akopesa yo ndenge akosalela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop ba awa toza e komi ebele kokota na site te foko benga ya ko benga awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli awa toza chez la patrona Nicole Malonga bassin na yo ekokoma piscine et puis papa bo pikiliki na yo
neti mwana 12 ans benga ozwa solution goût Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé mona na ye kasi mama Nicole yaga Manicole yaga yago sekure yaga nyoko na mama na ye okotisa déséquilibre na kati ya famille bana mosusu baza po yo bana mosusu baza po mama créer ba problème en tout cas yeba ndenge nini o mener vie zala discret ni bomba mi bomba yo kanti mibali mosusu basala makama minene mais eyeba na kati et puis baza pe bastar mi bomba yango leo na ba secret fali ezaka nango nde babaka azala bakisi te ami bomba bato bayeba position na ete au finge koto bata koto etake donc bato bazaka na confusion mi bomba ndenge yo vivaka très bien mutu ayebaka vi na yo te mutu ayebi vi ya Mike Lokamba za te na mibomba na nde mona Félix Wazeko ami bomba université de Kara université de Kara Félix Wazeko na pesi mbote na pesi Raisi Kabange mbote kaka bato za na beni ka bonde baza yango moninga pe na zu stratégie na mi bomba mais kurezo bandalobi université fondamé déjà ya Kara we ya ko mi bomba ya ko mi bomba na koma na funding na koma fanda nde na fanda na chambre na na fandi non na koma na makaoka bakama ngabi te to vandi na bino bo fingi bo publier to za na vie secrète boza ko exposer nyonso ozo ya secret basala ngo kana nzambe so sali secret na mutu yeba okomi esclave na ye très bien okomi esclave ne pona no bando banga ina secret on banga kana secret wana pa ko bilisa donc une fois eloko ni njoka betanga liboso drogueur eloko aliboso ngera liboso finganga après ayo finga après ça boma mutu basala secret na mutu te conseil gratuit camarade na yo mir na nzambe ata mir ba démon bazaka o mema nzambe yesu osali pe osapa prière ovandi nie parce que ka yo na yende bo solo là très bien voilà très bien le mot très important secret déjà sur comme il y a partager en gros un ami ou bien un ami yeba déjà ezanze momoko bago ba yembaka suswa lenge o so yo kinzembo no comprendre alinga voyager avec camarade na ye demain je vais voyager ko yebisa mutu te kama ne pa kei ayebisi ndeko na mwasi et comme na tongo na aéroport akuta mboka mobimba non c'est ezaki secrété voilà à toutes les femmes à toutes les mamans bozo kaba message ba conseil maman to motema ya Jacintela motema ya Jacintela na restaurant de play wana anti gigolo jonga na mwasi ne bafanda jonga zaka na bar na pa nini ba boîte ba nini mais oyo kate ba publier maman to ye wana mupepe ya we ye wana avanda kana ya Jansi ida ediba ye wana ba meki ko destabe donc oui jonga vina yo mona na réseau ami bomba bomi bomba ya secret zaka bomi o ese bima nango mais o etikali ya na bombi na la sauté o yebate voilà très bien alors toujours dans le même cas qui est toujours le Kalango fiston Saï courage à toi parce que il y en a battu sous comme si j'ai à Monkeri si j'ai à Litio si j'ai à Rofinga voilà et puis ndeto lo bara mutna mutana vie na so ki mutalinga ça la vie na e autrement tika ya sala fiston c'est ça libre ya robala basi ata 100 aza libre ya robala suka nga comme Salomon ezaka 1000 je crois Italie aza libre donc voilà yo peso ko lingo comme ngo comme pe ozwa basi ata sambo ata sope combien Italie yo mbongo no kaka mutna mutaza libre ya robala ndenga lingi alors dossier maintenant ya papi Mboma oza confrère oyambi yango na anglais nini lelo makamo eza même chose kaka omoni bo excusez nga ba maman bala na pesi bino mbote moi c'est papi Mboma mwasi mabe ya mwasi mabe oui OK akenda liboso ya nzamba ba pour les meilleurs et pour les pires devise les pires wana ezake non tango so ndima ngo so mobale andoki bomba boso mobala azanganga so mobale anganga bomba so mobale apede bomba ye on ima il est pire na le pire oui na le pire wana
nyonso eza bongo. Il faut bomba nyonso les meilleurs les pires yango wana. So mobali alalaka na mbetu talalaka na sambetu bomba parce que tango a fiancé bozoyeba na makambo nyonso. Tango bani na mutu pour les meilleurs pour les pires. Les pires ezande biloko ya mabe. Yango kena muninga liboso ya nzambe te tango ebiki okoka na oti. Ya bovai na mutu ti boboti mwana moko. Leo ndo yolo bakiazaka pede. Et puis ayebi na pesa ka mutuka non ti ayeba ti na pesa ka mutuka c'est ko yeba ka ba secret on dimaka mutuka yango moni même na ta sa secret na moi c'est monde sukeli même dans mobali est-ce que mobali oyo alingi mwana mobali ya liboso na visa papi mboma poto bambi libanga te to ke non pe bon est-ce que c'est un peu nango ozo encourageant te naza ka encourageant ngo te to solo bande ke no bible lo nzamba lo bito juger. Ne voilà, juge pas mes êtres, ne juge point. Voilà. Lui seul peut condamner, lui seul peut juger. Namoni ba juger, ba comme ko juger ba vie privée ya ba. Nani azana vie privée te. O vandi o finga drogueur, o finga mutaba kwiti. Ta mususu yoku tu vie privée no eza mabe. Mote yango tembo likolo, mo sa papi mo mama si mabe. Mobali yo publier wana, mobali ya batut. Yo kasi mo si na otikelo place. Donc o kimi liba no pour que nous soit liba la muninga. C'est pas normal. On a un envoûtement. Liba na yo moko okimi yango poke ozwa. Ole osambela nzambe. Nzambe soki atinda ki papi mboma bala yo po o aider à changer. Nzamba pesa toujours eloko eza na obstacle pour gloire na emonana. Na otinda manike place au pour la sa gloire nanga. Na otinda Chimel Lopez place au na otinda Goretti place au Alain Giga place pour gloire nanga et se manifester. Amen. Ya muninga atika atana nyongote. Lelo o sambusio na tata mwana oti. Tozana lokolo te na mbonda te ba video etika lilobe eza na retomber likolo mwana. Wa mwasi mabe. Il fallait kabawaneka na scandale. Tomona basi musupe aboya mobali makambo nyonso mobali abombi na sama peka. Alobika kate esimbite na tiki na ngai. Très bien, oui. Goko kabona ba kotuna ye po ba parrain na ba marraine na ba témoin bazalaka wana po so likambo eza bokepa na bango bosengi conseil. Est-ce que tu as besoin de un réseau? Donc il faut s'embouisser kaka. Il faut s'embouisser. Ce que zaki mobile makangu c'est bon. Oh tozolo bela mibali na bino ya ndaku. Oh ba fute la bino mbongo fanda ki combien de basi oh ba bandoze la papi mboma bala bango. Alanga nzima ena ba bêtise na nyonso mais bazui yo. Ya bobo tipe mwana. Delo oyo ridiculiser tata abana. Yango pona la kisao ke no makambo sali ezaka nango déjà a mobali ya liboso te mibali ba osala ngo ebele jeunesse mo ka tuninga bina ngabi yo zo ndima ngo est-ce que c'est salamela o makambo nga na mona ya libala bino boyebi yango o na vandi ya 18 boyebi yango nga vana mobali si mobali ya belinga liboma mena mfanda akabwana babe mo nga na scandale Facebook ya la kana ko pe ko scandaliser très bien na kenda nga pété. Okay. Ya moni tsaki na mabela bano respecter. Na tikala kolobelo côté. Ba makamso ko ko makana ba ko swana yanga na ndeko ne. Na tikala kolobane lo côté. Est-ce que ezaki nécessaire au sa makambo sa le ba leki no muta publier. Est-ce que leki no va publier il faut yo yeba. Ezaka stratégie na yo ndengo faire chantage papi mboma po bala yo. Yo bala papi mboma na chantage. Okutaka na faux pas na exige bala yo la preuve est que aucun publier mobile ya bato kasi mobile wana ko oye mobile o tromper na ndaka libala ya ozaka makango balo te po bano mitu na moi si nazoki na ndako motu tant pe no chain na ndako nanga mibali ba raisonaka etant no chain na ndako nanga pe bano sala ngaka ne yete otuli na opamba. Voilà nana question mo na ina tuna yo déjà ozoloba wa mwasa papi mboma aza mabe fala bomba mobali fala kende na ena na scandale misi mobali na ye na mambo ya scandale ceci cela que baza mobali ya kovodo aza pede na ina tuna question mo là ozoloba wana peut-être na maîtriser dossier en bien te est-ce que yemo mutalobi yango ou bien ça ndenge bat bazo commenter na ba réseaux sociaux leki na ye muta publier ki photo leki ya la fille ya moi si a publier photo ah bon babile ki moi si muta publier moi si na makango est-ce que yo ndimi ke leki no publier sans consentement na iloko munene ngona biko ya femme ye d'accord eza iloko ba yoka ni tenga so na sali yango e mabinte yo salelanga pona ina tika na ngai na kena nga koto isa ka keno ba publier nga na sambo yango aboyinga ah bon yango zo mona yango na balule tambola bongo OK yango zo part ya papi mboma ya e bongo siko akoka okene kana malembi siko scandale modelo
mobali no aza muta media mobali yango pena ni papa a mwana ya omoni ba effort no so pene la osala puis na que oui ba effort no so pene la osala lelo na yebisa yango na debi Peniel azongi moto Peniel yango na loba na Peniel na émission liboso na pesa konsenga biya ya kolanda mwana mwasi wana te bomba mobali ba bomba ka lelo Peniel obondela Mike na modèle nyonso Itu simba te. Si alinga te Mike alobi simba suti. Te alinga te. Maye sopani na modèle mabe. Voilà. Alinga te. Azala vexé. OK, ayo comprendre que no Mike azaki mobali ya vina ya mobali ya bala wana 18 ans. bana nzambe na nga nzambe na nga za motema pio pardon. C'est quoi avec les femmes, avec les filles d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Te bamba linka akuta iPhone na mesa, iPhone 50 na mesa na brick ya ba dollar. Mais ça raison te parce que là autour ba yo mo que papi mbomba apesaki moi sina cadeau apesi ma mbele je pense pas que kuna mbongo ezebele babi mobali wa kuna za mbongo ebele. Ah ça la place bien. Mais mbali yango sikoyo marié. Les maris de quelqu'un. Mobala bato. Tala mudunda ko za mvute les maris de quelqu'un. Ezape bango pété. Oyebi basi ezape baba combat spirituel. Soki famille na ba loba ke no ba condamna bino na célibat. Yango boyo ka radio message vie. Ba lien ezolanda. Ya bando ki baza bien organisé ba yebi ke to ko beta ka na faiblesse. C'est vraiment malheureux. Restez éveillé. Restez éveillé. Il faut qu'à vous tirez la leçon na mambo tezo le kaleka. Nazo tirer la leçon oyoke. Ya ngo soli kameki na benga mwana nga na ebisenga bien. Pour les opposants na bana, oui na bana tala. Mutu akosa yote. Mutu akosa yote. Na ebisa bana nga mibali bozomona. Bozomona makamde ezo kine monde na bino o eleki ya biso na mabe. Eleki ya biso na mabe. Yango moni mwana bota mina 1999 akufina 2023. Asalelo te oui. C'est pitié. En tout cas Nzambe kaka sala grâce. Nzamba sala grâce parce que moi si au babali ba honorer mon kin mombe mon. Et puis j'ai appris même que azo moi sina bo mona ba umeli. Ba uti musika ba uti na makolo na université. C'est-à-dire yeba ki papi mboma déjà na makamu nyonso tout o bango bazo prétendre au loba. Ayeba ki e na nyonso na pourquoi bimisi yango lelo c'est le diable. OK, fallait sambela pona e. Prière échange à nyonso. Et si kabalobaka prière échange à tout. Et si kabalba récite ezalate nga na za témoin. Nga même famille na ngibwaka inga. Nga balobaki na nga baloba na vie na nga esili. Mais lelo onzamba tomboli nga liboso bato nyonso. Moi je connais ce Jésus là. Écoute, abina sali nanu eloko te. Asali nanu eloko te, les potiers au pe sa forme, na confiance na. Mais na ba faiblesse nanga, na sainteté. Na muta masumu na kuya papa muta botaou. Mais nazaka wana na eli na sama kolo na ende mwasi ndumba yaka. Naza faible na kuya lisusu limbisa ngai. La Bible dit tout ce qu'on demandera par le nom de Jésus nous sera accordé. Restons avec. Nzamba limbisa biso pona biso te, limbisa biso à cause de la croix. De Golgotha. Nzamba pesio mobali a honoré. Basi comme bali banda bazo lukami. Basi ba komi kuboma mabala. Na ba makambo belé. Mais que nataka kana mwasi wana kuma libala mobali mutu ando benga na mwasi mais le mwasi a bomi libala. Oui. Déjà on tolo balo mo awa na kotika oboité bato lo bandeni otiki Mike otiki déjà lo ba makambo. Olobi le to bala naka des visions to yaka nango pour les meilleurs et pour les pires. Yo lobi pire parce que pire ezana ba lolenge belé. Circonstance oyo ya vie. Hein? Bah lui bien circonstance ya vie. Na ndenge ya bisengo pe na ndenge ya passe. Moi si fa supporter à kenoti na soka. Mais est-ce que pour les meilleurs pour les pires wana ezali ke ceux qui moi si a découvrir loko moko ezana nature ya motote akoyi pe ko supporter yango. Akoyi ko supporter ceux qui akoyi ko supporter. Ezali loko ezana nature ya motote. Akoyi ko supporter yango te a bombi.
akangi monoko abendani malembe etikali mpo na ye pire na ye yango wana bombe wana motema asoli na nzambe atiki eza te ke ohumilie moninga. Très bien. Comme tozoloba bima na yo obi na koki na nga te ovandisi obi opene eloko oyo na koki na nga lisusu. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une, Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Michel Samba, le JMK de la presse, le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée et l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Kabwana na ndi batu mingi bakabwana batu bazotuna ti lelo tina bakabwana batu bayebaka te kamna solo bila yango. Très bien. Okokika kokene na scandale te bimisa ngo te. Est-ce que à quoi bon bimisa ba secret na moto sambwa moto comment okobimisa oye omoni ke no te mobile mobile na yeba ite mobile na nga za na bimbi na sambe tu kwa na moni yango na ke na ngai mena koluba te. Même maintenant, à Bissoboé, là, tout ça, la ratobing, on va secret professionnel. Oui. Secret professionnel, le Royou Bimana est en doté. Oui. Hein? Tout ça, la rappel, que l'homme fait salami. Et bombami. Bombami. Voilà. Tout ça, la canne, c'est un tout ça, n'a pas problème. Alors, on a pas problème. Mais n'a pas eu misango te que Mike Asalinga bas. Non. Si comme mon libala, mbetu, yamba baka chambre ya moi, chambre ya libala, bako tsaka témoin, hein, te. Chambre libala chambre libala bakoti témoin te zaka pona mwasi na mobali le témoin ko yate so témoin koti libala ne koti mobolo le tozo wa matière belé ben oui parce que déjà ceux qui bozo sala mo na mobali na yo to na mwasi na o téléphone témoin déjà y wanati moindre erreur et bima libanda na chambre libala témoin ya la raté donc ni téléphone ni ezala kaka secret ya bino mibale yango fils ozoyoka ba sala chambre. Il y a un monde qui la chambre fait kangamaka. Et puis il fait kangama. Il fait ça kanga. Mais TV là non. TV ça problème t'es na chambre là témoin téléphone bozo c'est film net. Lobby vidéo n'est que place mon sous. Et panza net. Na chambre là témoin à la té ka secret na bino. Secret ya bino mibale. Botika TV pela non. Et le bata kofi le minde bomaka kamwinda. Voilà. De John. Conseil maintenant na ndekolo papimboma peut-être à tenir bon, il y a bien en tout cas tenir bon. Et loko ya sika na mokili exactement ese bon wana vino ba oui basi basi quoi miracle nyonso Jésus a sala. Tous la ka venu na yo des miracle o ya makasi mukolo okita. O nyonso ese salama tenir bon et la tête haute. En tout cas maman wana tata mwana yo. Lobi mwana o tu na o makambo. Très très bien. Voilà, je pense que Bandeko Belé vraiment bazota la biso. Oui oui, très bien. Voilà, on a joué un message. En tout cas, tailleur à bolingo. On te le balikamba tailleur à bolingo. Tailleur ya bolingo. Bolingo e katani tonga. Mu pepe kota te li douce kota te tailleur ya bolingo. Zala tailleur à mobali na yo, zala tailleur ya mwasi na yo. Soki bolingo e toboki tonga. Ata trace kotikala mais l'essentiel au tongili do folo wana tailleur à bolingo. Voilà, tailleur il y a bolingo. Dans un message moko rapidement, il y a F victime. Na habité soza au courant là, on vous a informé Papi Kalombo Boloyang après 17 ans
d'apprentissage dans un groupe d'accompagnement, devenu comme une famille, je quitte officiellement sous bénédiction de notre guide suprême Fally Ipupa, F victime, et ses warriors resteront à jamais une famille pour moi. Et c'est d'ailleurs grâce à eux, on a essayé maintenant de voir et faire les choses différemment. Question de porter haut et de valoriser ce qu'on a acquis avec notre expérience. Voilà. Merci à tous ces moments inoubliables. Merci à tous ces moments inoubliables passés ensemble. Les bons souvenirs, j'en garderai au fond de moi. Que les sourires ne quittent jamais votre visage. Warrior, un jour, Warrior, pour toujours. Allongwe. Toujours sous bénédiction de Fally Ipupa, Allongwe par la porte. Après des heures du temps de causerie avec Fally Ipupa. Est-ce que Allongwe a gangi on a salibwe afingi te. Est-ce que kasi tango Allongwe na mabeza te mabeza lipe mais Allongwe na ye kamtoso ba yango Allongwe na ye calmement. Et puis apaiser l'esprit à Batou. Voilà. Donc Batou se poser la question de Akenaye calmement bibi na ye na porte. Bonne chance Papi Kalombo Boloyang, on est là pour vous, pour tout le monde en tout cas. En tout cas bonne chance à toi, pour soutenir on a bénédiction et à papa. Vous avez que ça peut aller avec l'artiste Boloyang. Bon, ndenga bimi na ye na bénédiction. Nzamba ozali kolo na ye, nzamba ozana nzela na ye, akena ye sans problème, akena ye na scandale te, akena nini te, akena ye ndenge yaki bayambaki ye nde pa kei. Et ça promet hein, en tout cas ça promet parce que Aza bon chanteur a contribué pebele na F victime mais surtout voix na ye. Je me rappelle encore Suzuki na quartier latin, Aza ba peu près ba voix wana. Alors, parlons, parce que tu as vraiment presque à la fin. Dossier, tout le monde n'a pas. Je suis privé. Il y a des réseaux sociaux. Tout le monde, la fille de Fally Ipupa, on a des Keina. Sortie médiatique, il y a dérangé les warriors, c'est pélité. Les chiens à bois, la caravane passe. Tu vas supporter quand même une vérité. Alors, manikele ozolo ba bongo ozo pesa faute pas ba maman o bazo encadrer bana bien te ozo pesa faute pas ya bana baza manipuler bana baza intoxiqué ou comment na makambo to vraiment na répondre on te passer ça mamba bana. OK on ya mamba bana surtout comme le bela ti bana to le bela papa to le bela sou bana te donc ce sont vraiment exactement donc Keina ebi oya osala esu mwa mkete mwana soki akomi kolinga akoma mwana masa koma na mwa ba oui et puis asa mwana Fally bon hier loko moni ngape na boti na polygamie faut ebaka ndeni oboko la bana na polygamie donc division les a bien parce que ils ont les mêmes sons. D'accord ils ont les mêmes sons donc yaza ya liboso il faut ebandeni otambusa libota. D'accord voilà ilo na kolbaka yango. Très bien. Alors tout solo la dossier ya prophète des nations Denilis oyo tomoni justice eza koluka ye bato babenga inga pona kotuna Mike bazoluka Denilis eza ya solo to eza lokuta non eza ya solo bazoluka ye totangaki pe parquet près la cour de Kinshasa Matete limité oyo eza na 4 mairies un avis de recherche contre à l'endroit des prophètes. Avis de recherche on a ka mutu aye bani place à vanda ka bo recherche bo lancer avis de recherche ne bo tindé ka convocation. Avis de recherche on attend ba okanga na ninga bien ko la criminel ba benda on nzela so moni ba botika ba biloko ko lancer ba to ba quelqu'un qui est responsable na yebi webi ke la vanda tant bo lancer avis de recherche mais ba yo lukanga na ndako nanga avis de recherche za mutu aza na place fixe te. Botia avis de recherche parce que webi boko so mais mutu quoi de voilà un avis de recherche pourquoi Denilis, c'est quelqu'un qui est place à Vandaka, c'est un responsable, il est le pasteur de ces pays. Alors, aujourd'hui, banini parce que l'élo déjà, batuba benga qui biso pona weba, est-ce que bakangi Denilis c'est azawapi pour le moment et j'aurais appris que bafunda kiye bafundiye nana et pas un pasteur mukuna. C'est quoi eloko na oloba. Yé mopé déjà bitela kia. Na ngokutu musikate. Oui. Ba papa na biso ya molimo bozo funda na boy bongo biso ba brebi. Po tozo linga nde bino bo senga to funda na kate. Ba biso ko fundi o memi na l'état obomiye.
soki bino sikoyo boza ba exemplaire bozo sala makambo boy bongo bateau oyo ce n'est pas bien bozaka na président ya ba pasteur makambo ba pasteur il faut pas traiter on a l'état te bo traiter entre les pasteurs boza na représentant na bino ba pasteur alors ba association nyonso bo sala kana ba président ba pasteur beaucoup mo boaka na ba mbwakela o ala école pastorale ngana la taka pourquoi on m'a manzambe na linga oloba ngote parce que ba ebinde ba senga nzambe pardon question pena eza soni bino benga biso bata mokili atwanga mta mokili kuti na funda mutu te banda na bota siko oyebisa bandimi nini oyo te anga liloba yo mto funda bato eza normal te ok makambo wana bobengi président ya ba pasteur nyonso ofundi kuna bake bengi bino basoli na bino bosololi kuna esili bosisi na bonzambe avant banda est-ce que tant ok pas magistrat avant ndo sambisa est-ce que en ça prière liboso en ça prière te pourquoi et puis ba pasteur bo sa ba pasteur exemplaire o ba botina mboka o ba to pesa pourquoi ekomi boye est-ce que lelo ezo sepesa yo comment na tiraillement entre pasteur mokuna na Denis Lesi yango nazo sepela te olia funda Denis Lesi il fallait qu'il ko funda pas na président na bango ba pasteur a funda na l'état te très bien a fondé na l'état te mais ceux qui li comme ça te traitant on a pasteur mais Denis ko fondé na l'état Denis a pasteur na mboka o OK pourquoi ma Denis ko fondé ke na l'état on li fondé dans un corps pastoral pourquoi fondé ke na l'état Denis ça sera pasteur te mais Denis a pasteur na mboka o boti ko sa bongo ko boti ko sa bongo ba papa na biso molimo boti ko sa bongo bozo finga christianisme boti ko sala bongo bozo exception sonye comme ote ya mutilo ba alongwa kuna ba passer na bino ba mo ba fundana ba passer na no sala ka boy ya bozo na représentant ba pasteur bo que no tika plainte kuna ba bengi aye bo vandi bo sali prière bo bandi ko pesa na ba conseil est-ce que l'état tant bo que no samba ba banda na prière ta ba banda mbala mo eza dossier OK ba na nzambe ba bi to solo makamna biso na kibonzambe Très bien, avant la tourne moko rapidement, bateau babenga qui déjà Ezaki a vu des recherches, j'aurais appris et pas passer de Nélé Salobi avis des recherches wana Ezaki na parquet, il y a kenda na cour de cassation auto bengaka na droit à salaki substitution légitime eza ce qui ozomona ki instance oyo par exemple ou bien parquet oyo moi penché ezali parce que en tout cas favorise mes alliés au kokipe ko kende na cassation ba kende kuna te pasteur mukuna avec beaucoup de respect fou bokende ko solango na ozo senga ba retirer plainte parce que soit en accord pastoral eza soni maman penza nga pena en tant que chrétienne non c'est peut-être mais là ba mema batu na parquet pona mutazonga moto il est on est un pasteur batea bazana batu belo bateaka c'est ça bien te pona bandimi déjà ils ont sonné mal que non pasteur mukuna fundi pasteur Denis pasteur non voilà ça sonne très mal pour nanga. Voilà, mot de la fin pour aujourd'hui et puis en tout cas vraiment bokena on accord pastoral basi ya mabala ba femme de valeur ba femme légitime na cadeau nanga pona le 8 mars na pona maman Denise obeti solo ngote na cadeau nanga to ça l'émission na ya lobby to kino filmer eza cadeau na cadeau ya yo cadeau to na cadeau ya mutu moko sali cadeau c'est quoi lobby associé nga pe na kati to la cadeau wana to pesa maman le 8 mars vous présentez cadeau cadeau na biso to que pesa maman le 8 mars on to senga maman ayamba biso le 8 mars to ya na cadeau na biso et là après avoir rencontré gouverneur Ngobila Gentini Ngobila Mbaka et maintenant le tour ya komona maman la première dame ya na linga ke mingi maman mokonzi moi si moko azo sala fierté mboka na biso. Merci beaucoup en tout cas babonné sur Afrique TV, on est ensemble. Merci. Très bien, on est ensemble. Je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci vraiment à Binotou Talarabiso.
Voilà, et Mambo tu es l'équipe au solo libre, moni à lobby lelo ta que maman, PC conseil ta que maman, à lobby à koki koloba ta que maman et surtout dans dossier il y a vie des couples, vie conjugale, comment ça passe, comment ça marche. À m'équipe ko émettre vie naie par rapport à la séparation, par rapport à la divorce, bisona bino toyebi. Comment est-ce que l'élo est comme en plein affaire il y a divorce, affaire il y a séparation et là ti poso. Donc tine bozo kinala na ba commune bato bozo kinala ba commune pona okene ba mbala et yo sala bino elengi mais après moment soki likambo boye bo mikena bino ba divorce bo kena ba séparation yango nga la sengi vraiment ba instaurer ta système wana. Là, tu as bala non, tu benga ba invité non, tu benga ni ba témoin, tu benga ni ba tebele. Jour pe ya ko boya na tu benga na pe ba to bon to célébrer pour moi le moi ça la bien. Et là que ça pena que to boya ni pena na ndenga solo. Et ça la bien. Comment dans le jour à mariage nanga na bengi 600 personnes. Le jour où il y a divorce nanga ka ngana moi si non. Il faut 100 personnes on a pe faut bazonga. Ata o ba kufa to luka ba tmusus. Ils a bon côté. Il fait ça la bongo. Petit côté quand on a TikTok ça gagne. Donc les conseils est passé et capté en même temps et ça qui dossier moko il fallait tout solo lango boye parce que basenga ki to yamba maniki aloba take maman alobi pe take maman mon boti c'est une femme oyo aumeli pe nanda ko libala mambo azoloba wa c'est parmi des réalités oyo ya vécu nanda ko libala. Alors ndeti biso boina to koti na bandaka mabala te. Faut tozomona ka baninga ndezo salama tozomona. Tozo capter ya mabe tozo longola. Et ya malamu tozo copier. Pour ba copier aka elo weza malamu. Donc mes courage na bandeko yo ekomeli bango bazana ba problème na ba couple na ba vie conjugale na bango. Ils a fin du monde était l'homme propose Dieu dispose. Yo propose ko bala mwasi wana za la mwasi ya vie na yo. Ti nasuka mais ceux qui zamba proposer te et aux alarara ndenge et komeli bandeko ebele et merci vraiment et courage na prophète des nations Deniles. Donc pour le moment j'estime que nandek to solo la inaye il semblerait avis des recherches wana et comme sur normal et comme sur convocation et zone convocation a aucun ressemble na moto bafundiye. Voilà, justice, tout ce que la justice, c'est ça la moussala. Donc, au hasard innocent, au hasard coupable, justice yemoro. De ekosala moussala nango. Je dis merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Willy Moucheni, merci na Yannick Kini, à l'homme fort nakati à Djobour, Azotalabiso, Yannick Kini, et pourquoi pas de penser na Jojo Ngonda, la terre avantageuse. Voilà, si cette émission vous a plu, dites un grand merci à derrière la caméra où je vois fils Nzouzi, fils Nzouzi, les grands réals na PC Bambote Place Azali, et pourquoi pas de penser encore na caméraman Abisso où Azala pena na potentialité à Makasi, il s'appelle Richard Ntessa. On se retrouve demain ou après-demain. C'est parti, bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.